Mbote bandeko bandaka biso na Congo Milolo. Congo Milolo ezali site na bino ya bana mboka, bosa abonné toujours na site oyoyo. Lobi ezalaki makambo ya mwana ntemi. Lelo le 8 na lobi le 9 ezali makambo ya Tshisekedi. Donc lelo na lobi ezali journée morte. Ndenge rassemblement azwaki ba décision na journée na bango ya suko ya conclave. En tout cas, Tshisekedi a frappé fort parce que lelo na niveau ya Congo transport mobulu eloko moko eza ko bouger te. Batu nyonso bavai na ndako. Mais toko meka kosala mwa analyse mukie weekend oyoyo na makambo oyo nyoto za kolekana oyelekaki ya le 7 ya mwana ntemi na le 8 na le 9 ba ville morte toko meka kosola yango bien. Mais en tout cas pour le moment Kinshasa mobimba, Congo mobimba, ville morte, batu bavani na bandaku. Batu bavani na bandaku. Pour une fois encore, Tshisekedi a frappé très fort. Parce que les bosso zaïka bazolo bakaka ya papa na ye. Mais ye moko pe alaksi makasi na ye. Mais na weekend toko meka kosa mo analyse mokie toyeba vraiment importance nango ezali nini. Mwana ntemi alobaki ya ko frapper Kabila zaka na pouvoir. Le 8 na le 9 ville morte Kabila zaka na pouvoir. Sikoyo il faut que luka ba stratégie mususu to regarder ka ba même stratégie. To sola ngo weekend samedi toromeka ko sola makamu moko pona mwana ya mboka nyonso tu ayeba eloko nini oyoyo biso tolingi. Tolingi démocratie. Tozosala ba ville morte depuis kala. Ba annonce ba mwana ntemi. Mais les gouvernements en place ne bougent pas. Ils sont toujours là. Est-ce que l'élection est là, à mon avis personnel, n'a pas que l'élection est là. Quand on est dans l'appel au l'élection est là. Mais à quoi sert tout ba makambu ya badato yo ba ville morte? À quoi sert? Ils ont servi na nini? Toko meka osola ngona weekend malamu. Pona lelo Congo Milolo atiki bino. En tout cas pona makama mwana ntemi ya le 7 ba billet zali provisoire ba bakufaki. Toza ba nombre exact ya ba bakufaki, mais il y a eu quand même des morts. Côté civil na côté ba policier ba batu akufaki. Congo Milolo atiki bino bo s'abonner ka na site oyo po site bana mboka. Kolonanga balobinga na banga te. Kasai te banga te. Équateur bandi ko banga te.